Sali ba famille mbote bandeko bandeko na ngai mbote partout bisika nyonso bozali mbote na mabone ya Miss Elongation toyeli suko solo la bandeko na ngai affaire concert Fally Ipupa bandeko esali soni esali pasi esali mawa. Pourquoi biso ba congolais tolinga koyokisa soni partout koyokisa soni likambo ekwei eza ya ndeko na biso congolais toboyi te ndeko abetaki concert population et débordaki nombre effectif ya stade de Martyrs et débordaki étouffement et tout toboyi te mais tango likambo ezali entre nous bana mboka tosala nini likambo tango ezali entre nous tosala nini siko bolimbo bo mafali bolimbo bo mafali bandeko naoki soni naokeli Congo soni naokeli président de la République ya Congo soni naokeli gouvernement ya Congo soni donc na ba étranger bazomona penza injustice o bolinga bosala na Fally donc bino de bozana na Congo bolinga kozana mutu a traité donc bozana mutu moko boye oyo pe azo représenter bino libanda ya mboka ketongo baota la Fally libanda ya mboka baomona Fati Beton tongo baota la Fally libanda mboka baomona Congo donc bino bolingaka bazongaka sima bato bazalaka na référence moko te na mokili oyo tobote bato bakufi toboyi te siko likambo eso ekwei deja boke nango na ndenga bien siko bolini kasi Fally yango ami diembika ami diembika bandeko en tout cas na kutani na commentaire moko esalinga bien esalinga penza bien ya on appelisi caméra ndeko na biso alobi c'est Fally Ipupa qui pouvait vous demander des explications car il avait reçu l'autorisation de la ville et les généraux étaient présents. Cela prouve l'incapacité de la police. Donc, même, bandeko bolanda question, bolanda message au bien. Donc, même lui-même, artiste, était à l'insécurité. Skoto lobani. Yo soki ministre soki vice-premier ministre yo diembeli kaka les organisateurs de concerts yo diembeli kaka les organisateurs de concerts toboite mais Fally Ipupa reçu l'autorisation bo délégat qui soki 2000 soki policier soki soldat pour la sécurité ya concert wana vidéo msu tomoni un policier na place ya kosala sécurité na population a melane masanga azui vidéo na ye pardon azui téléphone na ye azo filmer na ye nde Fally abando yemba na place a surveiller population batu ba okufa tendeni bino mo non bozono mal organisé bino non na ba policier yango na ba autorité ngo mal organisé. Comment ça fait-il bino bozui ka organisation bozui boche likonji protège pour bino pour sécurité ezala na kati ya concert bino mone ka boche policier boche service à sécurité et bongo ambulance en cas d'étouffement ndenge betuffement salemaki pour la nuit bo réserver qui peut moi des ambulances moko boy wana topé équipe ya croix rouge pe fa kezala pe wana en cas de muta yo ki vertige bien muta sali casser ya gorge croix rouge yemba ngwe pesi ma ya omela wana botala ki yango te bolika bobwakela ka mwa mobale batu ber non botiki injustice wana bandeko nani soki comment on sune gouvernement soki vice gouvernement bochika bwakela mwana batu ber pardon oh non congolais eza foti na bino moko bakonjango potong bo pesa Fally msu Fally yango bon nakoloba foti na bino pe témoin ndambo msu Fally yango bomona ye ka Fally boyebi force ya Fally te yango wana
Fali yango bomona ka mwana moko boye Fali mobala Nana Ketchup papa Marco 6 azalani wana sope na bandali sope wapi yango moi Fali mo ba utene quartier latin ka kala mingi te boyebi force na ye te force ya Fali Ipupa libanda mboka boyebi yango te yango na bozwaki yango aléatoire boyebi ko prévenir ba croix rouge te boyebi ko prévenir ba protection mususu te en cas de pimpin boyebi ko prévenir yango te po omona ka moi Fali moko boye eska kokoka boyebi force Fali libanda Kongo te yango wana mbasi me soka beti sous na stade botia ba précaution ya bien po mbasi ma bato bakufa te n'importe quoi boka sous papa na biso alobi je suis pas fan de Fali mais arrêtez avec ça. Fali n'a rien à voir, s'il vous plaît. Vous avez refusé à Céléo de jouer sous prétexte que vous allez mettre à la disposition des artistes tous les moyens pour sa sécurité et c'est les gens qui viendront au stade. Vous êtes même allé plus pour faire sa publicité en invitant tout le monde de venir au stade. Et aujourd'hui, vous dites que vous allez convoquer l'artiste. Non, vous rigolez ou quoi? Hein? Donc, Batouignon surtout, bana bango mécontent pour l'arrestation ya Fali, bokanga Fali, Batou ba mécontent. Parce que Fali a tchaki budget na en G. Tourner à outi kosa na Canada a tchaki budget na ye. Tourner à kende kosa na États-Unis a eu budget na ye surtout na tchaki en G. Pour na concert na ya stade de Mertier. Bino bozui ba mbongo wana bochongo na ba poche na bino po sombe ya bana bino bilamba bona na Noël. Allez boyo kosi la Fali bat makambo. Bochi ko traumatiser mwana bato ko, bochi ko traumatiser mwana botala bato mayele bato mayele nde bazo raisonner. Azwaki autorisation. Tango azwaki autorisation, ça veut dire apesa mbongo non? Tango apesa ki mbongo. Bino bakani ya makanse soki ka colonel Kanyama, soki Kanyama, soki kanani. Faki bocha ba dispositif nyon surtout en cas de pépé. Nga quelque part na opisa bino fotite po force Fali yango pe boyebi na bino yango te yangwana. Boyebi na bino yango te yangwana. Lors ya concert na ye na Québec. Tango anile concert. No ke balobaki. Na lingana yo sa analyse po nango me nazwaka tante na chika na nango leka na ka bongo. Boyebi pourquoi Fali anile concert na ye parce que population ezaki présentée. Biso na Québec toza trop bonzambe. Montréal na ba ville mususu wana kuna nde zalaka penja toche. Biso toza ba santu. Alléluia, 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 alléluia. Biso na Québec tolingi losambo mingi ba nzambe. So bolingi boke côté à Viva Riva boke na Montréal, ba Ottawa kuna nde ria ya oyeko ya eya. Mais biso ba santu bana mindele. Mettons Fali concert na ya Québec et salaki ndenge salaki wana tande bobelelaki Fali na media. Na talaki bino kanga bia taba boyebi mboka na mboka ville na ville nde ekendela te me bolobaka ebele Fali akimi Fali anile concert Fali azongisi. Botika ko stresser muta batu soki problème ezali et puis elo mususu akimi te nde chikuna musu alobi abomi tata abomi mama abomi su 11 warion congolais akimi te a compatir na ba famille babungisi batu na bango a souhaiter bango ba condoléances na moni côté ba Enoki kuna soki Arnaud soki famille ba Enoki kuna soki kombongo soki nini yango baki ba porter na plainte à se représenter na convocation. Est-ce que vous avez dit que aza mutu moko aline ba problème te me bolinga bolatisa eka bolinga bolatisa eka ber azo kima na yango me bino bolinga bolatisa yango kaka mais c'est Kasongo Général Kasongo, toi-même tu as lancé appel, venez massivement.
tu as déclaré à la veille d'une réunion, était tenu pour prendre les dispositions afin de sécuriser les concerts. Venez massivement. Taba témoin de bazo témoigner. Le général Kassongo lui-même a lancé un appel massif et a déclaré à la veille d'une réunion était tenu pour prendre les dispositions afin de sécuriser les concerts. Encore, il était lui-même là le jour J. Sikoyo, artiste va se justifier comment? Tout le bani faut ya général Kassongo. Général Kassongo zumbongo na poche tout la musu ya zaza. Bouti ka fali tranquille, bouti ka traumatiser mon mbala bato. Bato si bakufi na bango bakose kwa na bango pete que leurs âmes reposent en paix. Et puis c'est tout. Non ki susu na mboka soki mboka nini ngwana jour Halloween wana bato bakufi. Est-ce que ba porter Halloween plainte? Mwana suboli ngaka bo benda falili nie fali mawe Congo fali mbasi makobeta no sous conseil na Congo to monde basali yo. Kobeta sous conseil na Congo te papa. Po baliba tobolo ni liniero. Moni liniero na wana zana ngwana baliba tobolo ango. Mbongo pesa général Kassongo atie na poche. Pesa soki vice président soki vice ministre atie na poche. Watinda dispositivité soki disponibilité atie na poche okene we. Yesa zumbongo sa atie na poche. Et puis c'est tout. Okene we. Nab étranger bazo déclaré. Étranger bazo déclaré. Oh non, buchika boyko. Ndechi famille mususu ndeko na ye azoloba apekisaki leki na ye akende te. Apekisaki ndeko na ye akende na ye na conseil wana te ndeko na ye ayokaki te ake na mutu makasi. Siko boloba ni fali mutali ye. Grand frère ne ye moko azo témoigner abina apekisaki ye akende conseil te ayokelaki nga te ake na mutu makasi. Boloba ni ka fali mutali ye. Non, buchika ko. Je l'ai même conseillé, mon petit ne part pas. Il m'a concerté, le temps de causer avec lui au téléphone, on s'est discuté sur WhatsApp. Et je l'ai même conseillé, mon petit ne part pas. Il m'a concerté, Tikala. On a eu vraiment le temps de discuter, sauf que le téléphone les a déchargés. Sinon, j'allais même vous montrer nos conversations. Mais sur Facebook, la page je vais bien poster ça aujourd'hui. Parce que moi, même tout ce que m'attend à moi, on n'est pas sorti. Azan a bracelet, n'a pas dit beaucoup, ils ont la traité. À son mec qui dit, n'a pas pour. Moi, on a profité de perdre, moi, on a déjà responsable. De perdre des cacanes. À déjeuner bien, de se lever bien. À ce que nous, la mousse, à Latin, la mousse, et puis à Pimi, la mousse, vers 12h30. Je priais seulement. Dans mon esprit, je priais seulement. Parce que j'avais vu déjà la chose en question. Et puis, la personne qui m'a dit fréquemment, on va. Donc, alors, on a une information et combien de kilos? Non, premièrement, mon nom c'est Enoch. Pour tout regarder, c'est Enoch ma famille. Donc, pour marquer la différence, on a Enoch 1. Et nous connaissons bien la famille Enoch 2. Ok. C'est comme ça. Alors, ce qui fait que non, avant d'abord que nous recevoir l'information, j'avais mis d'abord un message, parce que je suis un serviteur de Dieu. J'avais eu un message de la part de Dieu. En ce qui concerne ma conversion, il y a concert pour donc Dieu m'avait parlé clairement que derrière concert pour il y a un esprit de sacrifice qui est là. Et quand Dieu m'a parlé par rapport à ça, précisément, il y avait aussi, je vois aussi mon petit frère là à l'intérieur. Et ce qui fait que non, j'ai eu le temps de causer avec lui au téléphone, on s'est discuté sur WhatsApp. Et je l'ai même conseillé, mon petit ne part pas. Donc il m'a concerté, Tikala. On a eu vraiment le temps de discuter, sauf que le téléphone les a déchargés. Sinon, j'allais même vous montrer nos conversations. Mais sur Facebook, la page je vais bien poster ça aujourd'hui. Et c'est que fait que la Bimaki, c'est le quartier 7, pour ça, la course normalement personnel. Ton petit frère, il est ici vraiment sérieusement, il pèse vraiment bien. Un numéro de Bengue, il est bon. Maintenant, la personne s'est présentée
asinga que nous avons grand frère il y a un camarade naïf asinga que moi il y a quand même petit frère ça crise il y a quand même parce que les adjoints ils sont maintenant avant qu'on transférer il faut montrer ma famille à ça là pour voir comment qu'on transférer donc mes pensées je priais seulement dans mon esprit je priais seulement parce que j'avais vu déjà la chose en question et puis la petite qui mon petit frère que non ne part pas. Non, ce qui fait que non, avant que tu aies A, B, avec ma maman qui a ici, on a fait à l'hôpital, tu consors, finalement, ma course n'a pas. Et puis ce qui fait que non, après, dans la commune, donc, le numéro 1, ils ont continué à consister comme bien. Après, on m'a donné la principe peut-être arnaquer, nous, peut-être dans le réseau, à zone d'application, à nombre, on a été talent de Kobe, tout en fait, on a dit. Maintenant, je suis insisté comme bien à plusieurs reprises. Et là, dans la commune, avant de sortir, vous avez la moto routière, madame, c'est un petit moto. La petite moto, la minute à contact, j'ai eu taxi moto, qui est aussi maintenant la commune. Comme maintenant, la petite maman qui est déjà présentée, moi c'est papa qui est déjà pour les gens plus précisément côté il y a qui pointe ça, voilà, peut-être qui pointe ça. Et puis quand je suis arrivé là, à côté de mon quartier, j'ai vu seulement ma camarade même sous la qui et le docteur a eu bien dans la quartier. Quand tu pas docteur, on a du courage. Le docteur m'a expliqué, non, petit frère, c'est depuis 13h, il a Koufaki. Depuis 13h. Depuis 13h. Il a Koufaki. Et ça a eu signe à 15h, si je ne me trompe pas, 15h16, 16h. Ça a eu signe à 16h. Quand il m'a parlé de ça, j'ai eu le temps de prier. Parce que il est vraiment mal. Parce que là, il y a un qui moi, je suis bossou. Comme c'est vraiment ministre, et quand on lobby, nous avons j'ai eu le temps de prier, j'ai prié. Quand on a venu du Banga, on a salué ce document. Et on a pris un taxi, on est au niveau à Saint-Joseph. Arrivé au niveau de Saint-Joseph, là, ici, ceux qui placent les athées. Là, ils ont compliqué par rapport à mon candidat. C'est ici, on a niveau des gens pris. Il y a la salle qui note parce qu'il y a un frère qui te conçoit avec un nom caché les athées. On ne sait pas pourquoi, on a dit que nos places les athées. Si c'est à cause de ces cachets-là ou comment, on ne sait pas. Donc si je comprends bien, la dépense de Bossala qui est le bizarre, bon, la binôme. On a dit Somoko. Parce qu'on ne pouvait pas attendre. Là, c'est un autre son. Alors on pouvait déjà faire quelque chose. On est arrivé au niveau des chèques là-bas. On a payé encore quelques frais au niveau des chèques pour faire entrer le petit frère là-bas. Il nous a donné quelques notices de Wana, bâtiment sur papier, et puis la remettre à Misso. Quand on dit la police, tout le monde a un conseil à la famille. Et dire au détenu, la cao, c'est quoi, on sait la mine. On sait la mine, la cao. Ceux qui font la banque vont monter comme si il y a une façon de sacrifice dans la banque. Mais tout le monde pour permettre d'atteindre les petits frères de l'issue. Pour poursuivre le Kamoti Nasuka, le gouvernement de solution en nous. Et le bateau, la salle qui organisation de la solution dans le Kamoti. C'est un peu ça. Est-ce que Olanda bango noki parce que baza na idée ya ko transférer na hôpital mususu me balobi faut signature ya yo para ezal. Na komi na hôpital ya pire na ropo ki kwanza. Leo na koti nazalaki surpris komona ba ami na ye bazolela na hôpital. Na tuni médecin balaksinga ye ameminga na salle place batiaki mwana. Nazalaki surpris ya kokota ye namoni ke alalisi mwana likolo ya mbeto bafiniki ye demidra. Nde nazotuna o alali boza enoki mutu apesaki nga réponse nga moko na approchaki rapidement na longo lidra ela nazolongola dra likolo ya mwana namoni ke mwana kufi et aza misu polele munoko polele kasi koka maison F victime na 360 communication. Pourquoi? Parce que il y a eu mort d'homme. Nous avions effectué des descentes. Pendant que nous vous parlons, on a les certificats de décès. Nous avons la dépouille déposée à la morgue au Yandeko Enoch. À part ça, tous en a dépouille Yandeko Kecha Iolo. Où ils allaient dans l'hôpital na morgue à Mamaïmo. De déposer plainte contre l'organisateur parce que la vie humaine est allée sacrée. Ce n'est pas parce que votre messana va concert et bêta va pas couper à l'autre côté et comme habitude. Mais non,
via bato ezali eloko moko bakosaka nango te. Donc tokoyeba est-ce que débordement ezalaki planifié mpo bato bazala étouffé asphyxie bato bakufa. S'il y a une préméditation, s'il y a une préparation moko ya bongo, tokende au-delà ya homicide involontaire pour nous qualifier ba fait mususu. De saisir justice, je pense qu'avec le temps, tokoyeba makamdeni ni maison F victime. 360 communications, propriétaire nango bazali, nde bazali interpeller. S'il arrive que maison F victime, ba besoin de kofali poupa, ba ko interpeller, OK? Alors s'il arrive que va interpeller par exemple de kofali poupa, eza ba hypothèse. Juge alobi non, au fond dake pona homicide involontaire. Mais biso tant tout ça ça to monique. Ayebaki que stade de martyr ekotaka 80 000 places. C'était à dessein qui a salaki promotion et débordement. Pour sentir que Azali danger tondi sakaboye. Donc il avait planifié étouffement. Pour éviter que Bato Bazali étouffé. Ngai juge na moni que nazo qualifié assassinat par exemple. Tout nazo qualifié meurtre. Juge a pu changer qualification au ministère public arrêté na kialo. Voilà bandeko, eza pasi pe makambo oyo. Boye bakandenga oke nango po toko sepela na liwa ya mutu te, toko sepela pe na pasi ya mutu te. Tozaka ko compatir na famille o babungisi bandeko na bango, mais boye baka ndenga oke nango po esalaka bien. Po na nemoko boye redi ya misi abetaka pe concert na Kinkole accident esalamaka bato bakufaka. Mais bomema ye bolandela ba famille wana balandela redi ya miss nde bino bolingi bokanga bolandela fali te. Soki penza bozo sieta na likambo oyo boluka nde liniero. Bozo luka liniero. Po fali mutachinda ye mwana bino ya stade te. Nokwa mwana bino ye moko mimona kiaza warion aya soutenir artiste na ye ayaki oye salami esi salami to pesa nyonso na maboko ya Nzambe. Po esalaka bien boke nango na ndenga nkote po esala soki ndeni te likambo eso ekwei lelo nyonso soki ekwei balukaka solution basololaka kaka eza makambo esalami entre biso ba congolais tolukaka solution faute ya fali faute ya ba sécurité faute ya autorité faute mutu esa akufi. Ato juge aya koloba juge akata sentence juge aya koloba non ke sa tiki biso akozonga lisusu te. Donc ezaka pasi bandeko, mes condoléances na ba famille oye bungisi bandeko bana ba mama ba papa, mes condoléances vraiment eza pasi bandeko. Bisous, bye.